Ya solo bandeko ezali bongo bomeseni ya solo te mpona koloba te lolaka ya ngulu sikimbangu oyo toyaka liboso na bino mpo ete tolakisa bino bonene ya bitumba oyo tokobunda nango na kati na mokili. Bonene ya bitumba oyo bankoko na biso babundaki e papa na biso babundi e biso tokobunda mpe yango. Ya kotala ya solo esika bankoko ya biso babanda bitumba oyo ti tokomi lelo nakanisi kosenga peke tovandaka tolobaka bilan nini oyo ya bitumba oyo touti kobunda na yango oyo bankoko na biso babunda oyo bapapa na biso babunda oyo biso tokobunda lelo e oyo bana na biso bakobunda lobi. Eza kosengelaki biso na bino ngata yo papa yo mama oza kotalanga oza concerné, c'est ton problème ya yo, problème ya moto mosusu te ya yo papa yo mama oza kotalanga koluka teke te naluka moto mosusu atalelanga problème yanga po te ndako oyo biso takobundela ndako oyo eza kozika ndako eza kopela moto eza ndako ya yo. Soki mosusu akokanisaka ke ya solo moto mosusu aza concerné po ete ye alelela ye po ete moto wana azwa solution na problème oyo ya ye papa mama okomikosa po ete bankoko ya baoyo bayaki na stratégie idéologie système ya kobundisa biso ya koluka kobotola biso mabele bazalaka lisusu te bayebanso babanda yango bazalaka te o. Papa mama fongola matoi ndeko elenge na kati na Kinshasa na 4 coins ya Congo na 4 coins ya Royaume Congo Brazzaville Congo Kinshasa Congo Gabon Congo ya fongola matoi yoka oza concerné bango bakufa comme bankoko bundaki na bango mpe bitumba bakufa okomituna te papa. On se pose pas des questions, vous ne posez pas des questions pour savoir, mais bakoko na bango bayelaki biso bitumba bayaki kobundisa bankoko na biso bazalaka te. Mais comment toza esclave na lelo? Comment sommes-nous restés esclaves jusqu'à présent? Et ce qui est bizarre, c'est absurde de voir ça qu'en 21e siècle et en plus à l'ère du verseau, et que tout ce que nous enseignons là, c'est comme si on n'enseigne rien du tout. On ne donne rien du tout. Les gens ne changent pas les comportements, ne changent pas les mentalités. Bako vivre la mentalité moko oyo ya koko ya kalamususu o bazalaki moins instruit selon vous que ces vieux a été moins instruit. Moi j'ai mes titres académiques, j'ai mes diplômes, je suis professeur d'université, professeur de sciences, professeur de plein de titres académiques. Monsieur en 4, 5, licencié en, docteur en, nous embellés. Pourquoi tous ces titres académiques? Tous ces titres, mais oui, mais pour l'avenir. Oui, mais je vais être quelqu'un. Bon, quelqu'un en quoi? Point d'interrogation. Surtout le monde sera quelqu'un en quoi? Point d'interrogation. À quoi va te servir tous ces titres académiques? Point d'interrogation. Au comment d'ailleurs? Bonne sinaki na matanga moko lelo na kuti ba vie moko ba suki ya pembe mabandi ba vie lourd ya kati ya Belgique ya Bruxelles ou ba vie oyo ba vie na biso oyo mais obeti litoyi moke na masolo na bango ma papa na ngai mama na ngai oyoki lisolo na bango na minoko na bango ya kobima bakufa komputu
Au lieu de dire, mais c'est dans l'oba. Pour nga na molenga peu na l'oba à chaque lieu de coup de job observer comportement na biso. Comment nous nous comportons? Au terme de l'oba vieux ici. Et va vivre dans une pratique na ban na bango. Te ban na bango ba yebi mboka te. Ba vieux époque à Mobutu. Ba vieux ba nele Mobutu. Idéologie des armes tout na bango, on va vous enseigner par na bango et le présenter. Et le présenter na tout ba bolibisa mais nga pembe il na nunga me na kosenga na ba vérité pour que na mille pana na ba ka nzambe. Na ko ba no ba ta mukitu ah on va vieux yo. Ba fali bo ndenge bana siko est-ce que senga na bana na bango ba te ya bango? To be bango senga ba te ya bana. To comprendre te na na côté ya muninga. Pour bana bon bazala ba age ko la biso bana ba vieux bazala bana biso tana bana ni boso na bango mais so hotel est-ce que bana ba vieux ba mo akufa ba kungaye atika le bene na poto pour na bango na tout le monde qu'est-ce que vous pensez pour na venir pour de notre faute pour se retrouver parce que na Congo le Congo ezalité cadre médical moko ezalika mais ce cadre médical là na le sengela ya salango c'est bino ba vieux te bino bo sengela bo sala cadre médical ngo bino bo kimaki boya ko vana na ba poto bo kima bo sala cadre médical ngo te bo ko kufa bo ko tikala ka awa bo alors bo fabana na bino ni bango ko ba tikala awa keba esclave Keba, bon, l'innocent à l'esclave, voyez la bon que amna yo est à l'esclave. Nous sommes à l'esclave, ma belle bâtie de soso. Na te, bon me te la bino banda ko sika uzali. Parce que nga me tout papa na zawana ye ay kambola ni a comme banger. Yo ni papa wana ou maman wana active l'esclave na ba belo yo ya qui comme réfugié politique, soit ya qui na diplomate et enfin a comme banger et ya le vous na kufa na ngao vous na zala awa pour être awa ba so du que ça bien mais a kufi a côté l'esclave na ma bela ba telisusu esclave na molimo esclave na nzoto ha. Voilà été Ibino. Alors, on va sommet pour le Congo. Attention, attention, puis la mosi keba, tokeba ke, molimo na biso, milimo na biso, et teringana, ezala esclave toujours, et continue kozala comme esclave. Bitumba, autant que bungala bino, la lutte que nous sommes en train de mener là, tout d'abord, ezala lutte mon spirituel. Ah ben oui. Ezala lutte physique après. Mais lutte, il y a des boissons et ça lutte spirituelle. Quand c'est spirituel, non seulement on a un canal physique, avec comme un physique et un canal spirituel. Alors, lutte spirituelle, donc on bunda, n'a nani, n'a illuminati, n'a franc-maçon, n'a soloka, oyo ba sataniste, oyo ba lingi, teke amna yo ezala na paix. Ba bundi sa ba koko na yo. Et par bundisa yo ke amna yo ezala na pete ezala na mitelengano. Eh bien, voilà comment on a sommet pour le Congo. Alors aujourd'hui, malheur à tous ceux qui comptent suivre l'argent, la corruption, l'argent, franga. Où il y a corruption, au monde la tchana kate na système na ye. Appauvrir le plus fort, non le plus faible, appauvrir le plus faible. Qui sont ces plus faibles? La population. Appauvrir bango makasi et corrompre ba oyo bada ba fort la parmi bango. Bon choisir parmi bango. Bon bada très fort motoa, mon super fort en physique, pesaye pour y avoir le vendiquer. Aïe avoir loba, pesaye. Le plus faible, tika bango na nzala, nzala kokote la bango, nzala kokota makasi, bako obunda, bako bundisa bisote. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous comprenez très bien? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'armée, dans la police, dans nos institutions, vie sociale et Batou, Batou ne se va là.
biso au moins était passé nzala te papa nzala to hotel ba de so hotel ba beti masasi so hotel do revendiquer batini masona ba beti masasi oh et on sera de papa tête on sera nini alors on a condamné de rester esclaves. Tes grands-parents étaient esclaves des colons. Tes grands-parents, tes grands-parents, bazak esclaves. Il y a banani, il y a colon. Bolanda. Et ba colon va nyokoli bango, et ba colon va le mettre, tout le monde qui va pousser sur le Koya, vont mettre ces clips, c'est changer de stratégie. Ba colon, tous ces colons, néocolonialistes, impérialistes, ont choisi des autres noirs qu'on appelle des nilotiques, toutes pour avoir sa continuité. De l'ongwena, esclavagisme, il y a hégémonie occidentale. On accepte aujourd'hui esclavagisme, il y a hégémonie toute. Ce qui est bizarre. Ce qui est bizarre. Et les dirigeants bantu tous esclaves, il y a l'hégémonie toute. Et ce qui est bizarre, en 21e siècle, voilà que nous allons parler autant que moi solo que aujourd'hui nous sommes maltraités, malmenés, colonisés par les Tutsis. Les Rwandais, ne dis pas Rwandais, les Tutsis. C'est le vent parce que tu vas se réunir dans le monde entier. Oh, la Somalie, Batouti, Bazawapi, Bazakoluka, Baronio Soto, Kende, coloniser, coloniser Bantou. Et ce qui va y avoir beaucoup d'appels des autres Bantous qui sont là près. Oui, donne-nous l'argent. Si vous avez l'argent, on vous laisse entrer. Oui, vous avez l'argent. Oui, nous, on a beaucoup d'argent ici pour vous donner l'argent, les papiers. Prenez, prenez, prenez. Et alors, qu'est-ce que nous allons faire? Oui, mais tout ce qu'on vous a donné là, il faut corrompre aussi les gens. Pour leurs frères, leurs sœurs, pour les corrompre. Combien? On faut 33 000 $ par mois. Donne-les. Donne-les 33 000 $ par mois. Donne-les, donne-les. Et les autres, les faibles, meurent de faim. Parce qu'ils n'ont pas à manger. Et les autres c'est quoi plus fort? Ben moi, c'est moi. Moi, c'est moi. Moi. J'ai. Ok, continuez. Voilà, mes chers amis, qu'est-ce qui se passe là-bas à la carte de Congo? Ces gens-là, tout ce monde-là nous humilie aujourd'hui. La classe politique va donc humilier Bissot, effectivement, pas comme humilier Bissot, va trahir Bissot, parce qu'on sent que Bazan a devant les gens qui ont droit à Banoti. Bazan devant bateau, leur frère de la ligne, facilité, mendier. Pendeko, Nakata Nakansi, la mousse de protection, quel on a émis. Et aux alabales sont de Camille à Moutou, mais la Camille va comprendre. Alors, mes chers amis, Tokei Wana la Kansi, le Toko la Bino, les 103 années, enfin 3 ans passés, on a voulu Zikimbangu dans tout le monde, à Betakitolo depuis 1921. Pour la Kolobake, oui, Ngaïna yé comme messager, voulu pour être na idée. Batoyo bakitenanga batoyo lokolanga po enza batininga na sunga bangona taba ngona nzela ateyaki apesaki na loba nyonso. Et alors l'autre au sala bilan na 103 ans oyo ya Nguluzi Kimbangu alobaki ti ba marmele ye ba beti fimo ba nyokoli ye ba boaki na mai ba sali nyonso. Et après 103 ans passés. Est-ce que tout ce qu'il a fait comme travail, le Mumbaye a mis au travail, et alors aujourd'hui, les 103 ans de ce travail,
quel est le résultat, quel est le bilan? Il y a autant là, les gens qui nous ont amenés, on va lui qui va remplacer, comme il y a Kimbangu par la religion, on va adopter, on va continuer la religion. Parce que c'est qui va dans le corps, pour dans la juste la normale, va respecter la norme en fait, pour respecter la norme, et c'est va comme ça, église. Église, n'a comme église kimbangiste. Et église kimbangiste va fêter la journée d'aujourd'hui, 103 ans, Oyo Kimbangu Abanda Moussana. On pose maintenant la question, quel est votre bilan? 103 ans que vous osez prétendre que vous êtes des représentants, ou officiellement, vous représentez Kimbangu. Chez vous, dans cette église kimbangiste. En regardant vos tels, est-ce que vous êtes fiers? Vous êtes fiers d'un résultat na bino? Vous êtes fiers de comment que vous êtes incarné Kimbangu? Mais chez vous là-bas, il y a des gens qui sont pauvres en esprit. En commençant par des dirigeants, des responsables qui sont avec vous dans cette église kimbangiste, pauvres en esprit, corrompus, traîtres, collabos, qui non, l'église kimbangiste doit travailler toujours avec le pouvoir en place. Le pouvoir des Illuminati, des francs-maçons, n'est-ce pas? Vous en doutez de ça? Des Illuminati, des francs-maçons. Oh, vous autres travaillez dans Bango. Kimbangu vous dit quoi? Kimbangu le binonini, Nkambe le binonini. Il faut qu'on torture la parce que Bango, idéologie dans Bango, torturer la population, nyoko la Bango, bino kabo en force, bino ko swaka, la population va souffrir. Là, vous êtes d'accord, très fiers de vous. Vous êtes très fiers de vous. En regardant tout autour de vous que ma maman va dire qu'il y a l'église, kangama kakana puta wana vert blanc. Soki oluka liputa ye moko asomba na ndako boblija ya somba cotisation po te azwa yango ebongo ya ye moko ya ndako na ndako nde baliaka ndenge nini mibali wana bana kati na bino bavivaka ndenge nini na basi na bango balalaka ndenge nini confort nini baza nango na bandako na bango wana Likama Mounene. Et c'est ça le bilan que je parle. Il y a autant que tout ce que Kimbangu a enseigné, tout ce que Kimbangu nous a apporté comme message, on nous a appelé ça qui est. Est-ce que Boningo, Mibeko, Mpeni Sala, nous sommes là-dedans? Donc maintenant, nous, Kimbangiste, vous avez la carte nango, vous avez respecté nango. Nous devons respecter ma norme, règlement, nous avons tinda mibeko. Oya pesa bisoto landa. O Kimbangu loba. Papa, maman, ça est proche bien on le fêter. Mais pour ça la bilate, il va maman boya ko belela ka komba Kimbangu. Boya ko kenda ka l'église. Est-ce que vous avez peut-être ya solo bana na bino ko tika bango na situation oyo. Encore qu'on a vu la situation parce que 103 ans c'est beaucoup, 100 ans c'est beaucoup, siècle moko égoïsme, siècle moko égocentrique, siècle moko malhonnêteté, siècle moko kaka la corruption, siècle moko ya collabo, travailler avec les Occidents. Bon, lui vous êtes fiers qu'on vous appelle des kimbangistes. Il y a quelque chose qui ne va pas, non? Et le comment doit marcher? Ah ben oui, il faut le dire la vérité. Ça ne marche pas, ça ne colle pas. Samba Kumisama, Bonen Nzambe Kumisama. Il y a seul Torotala, Onyo Sotoro, la tribune l'image. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans la ville à Kinshasa? Ni les Kakekuna, Bandekalbini. Et alors, chacun de nous a ce qu'on appelle bilan. Aujourd'hui, cette nuit,
Natango obelela nzambe sala bilan. Natango obelela kimbangu bino bana biso bana bilaka sala bilan. Qu'est-ce que moi j'ai fait pendant depuis que nayebaki combien kimbangu, comment voulusi kimbangu pour amutinda mina biso depuis nayeba ye na sali nini pour être na biki samabele pour te balobi que lito ezali avant que spirituel avec coma physique. Kelembo polo kumo sogolele tata mo battre mo kelima tondo na bakera na bino. Matondo na like na bino ya solo o wana to pesa bino ngona molai information na biso o tele bino mokona lelo alors bandeko ya solo zaba kumisa mapote bunene na ye ezakati na biso bandeko c'est important o na lobi lelo yokango te ya mwana na yo lakisa mwana na yo lobela mwana na yo ke kolinga ko esclave te soki am na yo ekomi parce que nzoto eza esclave. Mais kolinga te amna yo molimo eza l'esclave. Kolinga te molimo na yo eza l'esclave. Boya yango. Okoboya yango ndenge nini luka manière nyonso ndenge okoboya ke molimo na yo eza l'esclave na maboko ya soloka na maboko ya Illuminati ba franc-maçon po ete bazosomba bino. Bazosomba bino. Moyen na l'argent. Bazosomba milimo na bino. Ti wapi? Yo mutalbake yo nde mwana na nzambe yo Satan akanda na yo mwana na nzambe il faut asomba molimo na yo il faut asomba yango asomba kwa banani azo passer par basaleli ya nzambe o ka basala nzambe mingi baza ko ça n'importe quoi na bana na ba mama na ba nyonso pona bazo milimo na bino bazo somba milimo na bino. Bazo je comme soutien bana besoin ba âme na bino. Voilà papa na biso Michael le bilan de Kimbangiste égale 0. Mato ya solo to komona eza humiliation da son ya kolobela quand on parle de bilan na Kimbangiste mona humiliation ridicule autant komona au nom de Kimbangu il représente bazo incarné comme wana mais au tant que le mais bango ba tradition zela bango ba tradition ba révolutionnaire ya liboso na mokili ba révolutionnaire ya liboso na mokili et sengeli ça parce que ye moko ba incarné force wana révolutionnaire ye moko et bon bino le but to lengi to zala kaka na pouvoir en place pouvoir après qui dit pouvoir en place dit bateau ba boma Kimbangu non n'est-ce pas? Bateau Boma Kimbangu de pouvoir en place parce qu'ils sont dirigés par les Occidentaux. Et, papa, vous comprenez là? Bon, on a quitté la compréhension des années. Et yo, qui m'a Kimbangiste, yeba kango, luka moyen, au sauver âme na yo, molimo na yo. Au tiki nzoto, keba molimo. Tango ya ngoyo ya koboya ke molimo na yo pe ndenge bazwa nzoto na yo bazwa pe molimo na yo bikisa molimo na yo ata na mikolo longola molimo no na kati na soroka ke mopelo kumezo ngolebele bino ezongolebele tata nzambe ya pugo tolendo na mfulusi Kimbangu za mokolo na ye oyo abandaki mosala yango esenge na biso toyanga yango tokoyamba moko na kati na baoyo baorganizaki journée ya lelo na kati na Kinshasa tokoyamba ye tokotuna mituna tokoyeba ndenge nini elekelaki kuna bango baza koloba nini bozala mpe boloba ndeko totika mwa 5 minutes benga bandeko ya gauche droite telisa bango ke oui tozosala émission moko spéciale na kombo ya Mvulusi Kimbangu et parlons de la vérité pour nini blocage oyo pour nini toza toujours esclave jusqu'à présent. Voilà bandeko, allez tokutana tout de suite là dans 5 minutes toza ko reprendre benga bandeko bazana kidima baluka kaka non émission ozaki ndenge nini tindela ngai te benga ye moko alanda soko azana question ko tuna bobengi biso na 0032 466 110 192. La répéter, la français va belge 0032 466 110 192. Bon, ben, tout à l'heure là, comme ça,
aux la question que tout le monde a proposition Yakoloba au makambo ya bilan et monsieur Zakabino montre dans la droit Yakoloba s'exprimer et monsieur Zakabino et Zakangai Mobote biso nous surtout participer wale kamo n'hésitez pas parler au niveau se présenter au niveau anonymat il y a sur pas de problème au benga poti au loba au monde ndengeni à venir la biso toko kele wapi et souka la biso wapi surtout pour nos enfants matondo à tout de suite.